Ale kumanga motema moto yaya. Buguyoka kaka. Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikuru neza bino pardon. Jima sala ilo karatakate. Yana benga gayo. Jima mukende. Umela. Bana kin. Kebana jago zape so kutana ngo KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa eleki partout. Jimi mukendi. Umela. KNB ko zape te so kutana ngo check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Bon début de semaine na balandi nyonso ya magazine KNB Kinshasa Nabiso. Reprise ya ba activité ya dialogue ezo banda lelo mais rassemblement bazo continuer toujours que boycotter. Kinshasa est l'équipe partout, quoi qu'il ait lancé le jeudi 1er août dernier, bah activité et dialogue, ezala qui suspendu suite à trêve au Vital Kamerhe, à Sengaki pona ko convaincre bandeko ya MLC na rassemblement, bah rejoindre train et dialogue et s'est soldé sans succès malgré intervention ya président congolais Sassou Nguesso, rassemblement à Tikalika ka catégorique. Nde yango wana opinion eza komituna soki intérêt ya peuple ezalaka na centre ya préoccupation ya ba politicien pour ba préalable ya rassemblement selon ba analyste eza plus axé sur ba problème ya ba individus locaux, la libération ya ba prisonniers, poursuite ya ba opposants, réouverture ya ba chaîne proche ya opposition. Ba revendication oyo d'après ba analyste averti et koki peut causer satisfaction de la part de la majorité. Pour ceux qui vraiment intérêt à Congo, il faut y passer par dialogue. Donc, il serait mieux qu'on continue qu'on décrisper situation pour les Congolais, baza ko aspirer kaka na paix. Pour na bakufi mingi ba problèmes sociaux, banzala na maramususu ebele. Eza na besoin ya solution kaka politique te. Kinshasa est l'équipe partout. Samedi 3 septembre, KNB Salaki Constant Ndenge ba parents bazalaki ko préparer rentrée scolaire 48 heures avant. Magazine KNB toza awa na commune ya Gombe, précisément na grand marché. Pour on ça la Constant Ndenge ba parents ba surtout ki ko sala ba achat na veille ya rentrée scolaire. Rentrée scolaire eza lelo mais rassemblement et boycotté yango nde tolingi toyeba soki décision wana eza respectée. Kinshasa est l'équipe partout comme annoncé par le ministre. Il y a enseignement primaire et secondaire, rentrée scolaire année 2016-2017 et zalaki effective na ville ya Kinshasa. KNB kitaki na lycée Movendana, institut francophone pona kotala ndenge bana classe bazongi boyo kanenge ba professeur balobi na micro ya KNB. Rentrée scolaire zalaki prévu le 5 septembre lelo. Bon biso balaki citoyen mais tomoni bana baye ka mukele lo
Alors yango wana biso balakisi comme toyebi ke eza mokolo na biso ya kozonga biso toye tozana misala na biso ezala biso moko balakisi esali biso pasi nayebi te bon tokoki koloba nini mais bato oyo bazwaki likanisi ke non soki ndenge nini wana eza baerreur parce que bango mpe batanga je crois bien mpe na série na bango ezalaka boye te biso toye na mosala pour que to remplir tâche na biso tosengi na baboti oyo bazotraîner encore balingi kotinda bana te bafacilité biso mosala parce que nombre de jours ya enseignement eza bien calculé pour permettre que tokóma na prévision tina suka. Or bajour oyo bango bandi kolongola biso déjà ça risque de perturber déroulement annuel na biso mbula oyo. Rentrée ezali lelo les 5 tozali na école moleki na baclasse omoni quelque bana baza déjà balakisi mpe bazali mpona baparent oyo bombi nano bana na ndako tosenga na bango batinda bana. Nous savons que batemps eza dur mais avec le peu le minimum oyo bakozala nango même matériel cahier tout ça. Bolandi ndenge rentrée scolaire et salami na lycée Movenda na institut francophone malgré ba difficulté mais ba parents baza ko se sacrifier pour na bana na bango batanga Kinshasa et l'équipe partout. Basi mingi na Kinshasa balingaka te mibali na bango balia biloko ya malewa mais bango bapesaka ba commande soki mobali na ye miro papa yelanga kamundele yelanga ya Jean yango lelo tongi toyeba soki wana eza biloko malewa te. Bon appétit. Magazine KNB tukiti sur terrain pour nous solana bakinois concernant basi oyo bapekisaka mibali na bango kolia biloko ya balabala mais yakoka mweza ke omona mwasi soki abengi mobali oyo mobali ayebisi ye naza na terrasse nazomela mwa moko akose permettre ya kosenga mobali amemela ye tige amemela ye ya Jean yango toye kotuna bakinois bayebisa biso soki ya Jean to mpe tige eza nango malewa te epeka alewa kati a comprendre ndete po biloko basi wana po biloko tu esalema na balabala ezaka malewa biloko tu ya kolia ezaka malewa eza tige epeka malewa abati bango ba alia bango kama alewa onka po bango mo pe asenga pe tige pe epeka alewa po soki yoza mama moboti ya solo na ndako okoki kolama biloko na ndako po malewa bakoma olama na caleçon bakoma olama na soutien bakoma olama biloko ya salite ekoki te mobali ya ndako alia malewa te alia nde biloko ya ndako po biloko ya ndako mama osala episi ya propre akolama biloko ya kitoko apesi mobali ayebi kosoigne mobali mais biloko malewa yango mibali bakima ya ndako akolinga susu abala mwasi ya ndako te ayebi mosala moko ya libala te baze basi ya balabala po mwasi ya libala asala bongo te il faut alesa mobali na lenge ya biloko ya propre baza ba hypocrite parce que tant oyo ozosenga mobali ayela yo eloko wana pe utika na balabala bon pona ngai mobali na nga soki neti akei na ye musala na ko permettre soka yo kinzala mais aluka esika moko ya propre oyo kopese maladi te eloko moko eza classe sika moko boya moi bien eza classe moi oko dépenser moi 2000 3000 alliés et ça ngelo ote parce que na yebi eza temps na ye ayoka kinzala fois lia jamais zonga suna ndako mais oya ndako ezali na wana préparer na yebi na poko tanga oya il faut lia na ye na ndako opexé mais yo mozo senga tige pe salemi na balabala oza hypocrite la ki sa identité na yo ndengo zalaka boki on va kinoni va pesi ba point de vue na bango alors bino basi o bo pesa mibali na bino bali ya malewa eza ngo mabete ko pesa mobali ya malewa te mais yo be mwasi ko senga pe mobali ayela biloko malewa te parce que tant yo pozo tinda ya ela ba tige ela ko ba nini eza déjà les tozo tinda pe akota malewa donc so ni mobali na alia malewa te yo pe ko senga biloko malewa te Kinshasa et l'équipe partout. Na micro ya KNB boka ndenge bakino balobeli ba famille oyo ba obligeaka bana na bango babala kaka bato mbongo ata soki azalaki na fiancé. Bolingo lokola maladie contagieuse tuna na ba amoureux déçus tuna na ba veuve d'amour surtout tuna ba divorcé.
Magazine KNB toza na commune à Kinshasa précisément na avenue Lac Mwero pour en soana bande connexion ya basi biso ceux qui le loza déjà na fiancé na yo que mobali moko aza na mbongo alinko bala yo que ba famille na yo ba imposer ko bala mobali wana okoyoka famille na yo to ko continuer na fiancé na yo mobali oyo ngane toyebani te tovandi te mba moko ayepa na bino apesi mbongo bozwi mba moko bolandika mbongo wana senge ba parents na nga bakumba la koso ngako tukane komelanga mena boya ngo po wana eza mabe komela ko intimider mwana na yo abala kaka mobali aza muta mbongo so siko nga na ke na kati ndako libala wana bapasi wana nyonso singa mtu na ndo sibira ngo nga na olanda famille te mpo nga na lingi mobali motema esepeli famille alandi mpo bafamille okoso bakoma olobelisa mwana na mobali oyo alingi to bakutanaki famille azalaki te mobali bomona aza na mbongo te lobi ozwa mbongo boyoka soni papa oyo bolandi mbongo bozwi mbongo botala matériel botai bolingo te boza na souci ya mwana bino te bopesi mwana cadeau empoisonné bapapa bazotinda bana bango na vie da nga na obenga vie lokoso vie kimoyibi batala matériel batika bakobomisa bana niki fiancé pe toko rume pe toseta ba 5 ba 7 pe fiancé bali na ngati nga na bana ngai na bana na ngai mais mabe na okipe obala mobali wana presque ma fiancé na nga pas zui yango mabe mais na bana na ngai na bana sutu na mbongo na bana na ngai na ba sutu sa ndeza na mbongo ne beli bongo ezaka lokwa libala commission mabala commission sala mandeni okovana mesi babayelo mobali na poto yo yebiete omonika mobali na ye akabalo ezala nango ki fiancé to vana mbongo ya tebo to samba ka nzamba sunga amanzamba ezala esprit ya Jésus pour ça soko za na mbongo na balio bolandi wana ke bande kona biso ya basi balobi na micro na biso ya KNB misu balobi que akondi ma proposition ya famille parce que bolingo lelo comment tambola ndena mbongo mais misu pe balobi que akondi ma proposition ya famille te parce que liba les eloka jeté tanga za ko s'engager ko va na mutu za mutu o linko passer na e reste nyonso ya vie na yo donc na bino ba parents o bo imposera ba na bino mibali ya ko bala botika parce que za malamu te Kinshasa et l'équipe partout KNB kendaki ko surprendre bandeko ya omonerie ya quand lufungula ndenge nini basambela. Dimanche 4 août KNB tokitaki na omonerie ya quand lufungula ko assister na culte pe kotala ndenge nini bandeko na biso ya la police basambela kai surtout kezalaki pe sainte bozo déroulement ya messe. L'élaboration qui vous a été adressée en toute humilité et douceur. Et c'est chacun de nous n'espère pas à devenir grand. Et c'est pe nyonso tobandaki na ye nyonso eleki na kimia topesi merci mina nzambe ete moko mosusu aya pe lisusu toza na ye liloba ya nzambe eponaka motu te eglize ezali mpona motu nyonso tozali na bandeko bautaka na site bayaka epa na biso eglize eponaka te bati yango awa na ka mpo bayeba ete basoda mpe bazalaka na bandimi mais na église ya kati na camp bandeko ya cité ebele pe bayaka awa église eza mpona basoda kaka te na bato ya libanda soki baza na mposa koyoka liloba na nzambe bakoki koya na kati ya église eza ya motu moko te église eza ya nzambe eza ya bato nyonso soda ezali nde mosala lokola mosala nyonso mais ezali te ke so motu azali soda seke azala makambo mabe to azali ndoki to aza ndenge to aza kuluna te soda ezali nde mosala eza communauté basoda mais tosangani na bato basite babana bacivile baza wana toza kodemeurer ensemble puisque makambo ensemble équipe te soda au civil soda ezodépendre na éducation ya aza nango soki oza moyibi oza moyibi mais na oyebi biso soda aza agent de l'autre. Il faut qu'on retenir que aumônier provincial P a marqué qui présence na culte avec KNB beaucoup découvrir toute la réalité de Kinshasa. Kinshasa et l'équipe partout.
clôtura qui lobby dimanche 4 septembre 9h, il y a 3 archanges dans le centre Lindongue. Bolanda va détailler l'élément. Kinshasa eleki partout le magazine KNB tozali awa na centre Lindonge esika bandeko na biso ya Radio Maria bazo clôturer 9 na bango et babandaki depuis le 27 août ici le 4 il y a 3 archanges Michael, Raphaël et Gabriel pour na bana classe au bazo zonga rentrée scolaire il y a 2016-2017 pour la MSP clôture na on est Zela 9 ezalaki consacré na archange na biso Michael, Gabriel et Raphaël. Moni ba archange bazali ko accompagner biso na vie na biso. Bazali ko batela pe ko bundela biso. Mingi penzo na retenir to moni que mbala mingi tozalaka ko banga to kozongisa bana kelasi. Ndenge nini mbala mingi to mitungisa maka makoki ya kofuta kelasi ya bana ezali te to bana bazali ko reprendre mais anzela maté etozina 9 katalisi ke to bela toujours ba archange wana na kati ya 9 wana to sambelaki na banzelu basato oya yambo to kobenga ya Angelo Michael aza toujours prêt na épée na Céleste na mopanga na santo pona kokata pasi pe mikakatano miso oye kotungisaka bomo ya ba Kristu pe soki totali lisusu tolekaki wana na Angelo Gabriel Oazali le messager wana ya kenda ikopesa Maria sango ya mbotama Yesu Kristo wana yepe na nzela lo sambo lendi saki biso na ba message kitoko o esali ete toko ba penza lo sambo na makasi pe na boanya bongo totali archange Raphaël Oazali le pèlerin Oazala kanabiso mobembo na se ya mabele eye yepe azali archange ya guérison Pamba te biso totala ki mingi rentrée scolaire oyo bana na biso babundisa makana malade bana na biso babundisa makana makambo kilikili tango mosusu a rentrée scolaire et bandi okotala bo santé ya mwana eza ko marcher te mais to benga ki déjà lisungi archange Raphaël to ebiete bana na biso bakozonga classe na santé kitoko bokolongo du banzoto boko umela kati na bango. Radio Marie, en fait, c'est une chaîne de radio religieuse. C'est-à-dire, et le roi liboso na Radio Maria, c'est la prière. Yabi baleza la parole de Dieu. Donc, et la chaîne là plus penepena ba Kristo pour na kopesa bango elikia. Ko yesa ba Kristo te. Toza na biso batu meto na nzambo ya batela. Donc, mosala Radio Maria ezali ko shunga ba Kristo na losambo. Bongo nde totambolaka chaque période na ecclesia ezalaka na balosambo nango. Mois de septembre, ezalaka mois dédié na ba ange na église. La Radio Marie a saisi l'occasion pour la rentrée scolaire, pour organiser 9 oyo, ko sambela pour na banjelo, pour na ba na biso ba enseignant biso mo pe mabota na biso na baka nyonso oyo tokuta na na vie. Alors, to kopesa remerciement mingi pour na ba nyonso balanda ki matia oyo, balanda ki 9 mingi pena na chaîne biso kaini bazaka comme un partenaire na biso. Magazine, comme un partenaire na biso. Yangwana to ça que beaucoup baga ko sunga Radio Maria o bozo ça déjà fait contribution pour la mosala ya nzambe. To pesi merci boso na initiateur à KNB magazine Jimmy Mukendi Natania Mavambo ya mikolo nyonso pa na biso. Na ebite boze bele mwana tanga ba kompensati. Wana bolandi ba témoignage ya bana mama nyonso pe ya bandeko ya Radio Maria o babandaki 9 o ya 3 archanges te bandi donc ya Raphaël, Michael et Gabriel pona kosunga bana na bango bazonga ba classe na malamu bazana na ba problème te pe bandeko nyonso ba kosenga ete ba o nyonso bozalaka na doute ya ba prière ya Radio Maria pour se confier na Radio Maria na 89.9 pour Nzambe afungola bino makambo o nyonso dai ko kumisa bino Kinshasa et partout.
l'avenue Polo Maurice, référence à Sabena sur le boulevard du 30 juin à la commune Gombe. Inscrivez-vous en appelant au 099 11 99 100. À travers la flamme par la com, devenons forts. Nulle part ailleurs que chez Trust, des véhicules d'occasion de haute qualité avec moins de kilomètres dans notre stock. Vous y trouverez toutes vos marques préférées. Toyota IST, Toyota Passo, Mazda Demio, Toyota Yaris, Prado, Nissan Skyline et tant d'autres. L'équipe technique ne laisse rien au hasard avec plus de 60 points de contrôle pour vous assurer une conduite avec des véhicules en très bon état. Visitez le site www.japanesevehicles.com, faites le choix de votre véhicule et contactez Force One Service situé sur Colonel Ebea, numéro 56, immeuble Boncoin, côte à côte de la NAPI, à 1 minute de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ou appelez le 081 99 64 301. Email info@forceoneservice.com. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Plaque d'immatriculation, assurance annuelle, transport Matadi Kinshasa et un service après-vente assuré. Un seul site, www.japanesevehicles.com. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. tolingi toyeba soki osalisa mutu na mbongo po afuta baétude na ye soki eza kaka obligatoire asalisa yo soki azwi. Kinshasa et l'équipe partout dans la commune ya Kalamu na quartier Matonge non loin ya stade Tata Raphaël. Et si quand tu es solola na bakinois baibisa biso soki lelo osalisi mutu ofutele classe pe lelo aboni na vie azui musala comme na position moko ya bien. Est-ce que mutu wana osalisi, est-ce que aza obligé kaka ya ko aider parce que yo futela ki classe bo kandenge bakinois bakoloba. C'est pas une obligation. Les a conscience à mutu yemoko de reconnaître quand même que non nazalaki na mutu moko sunga kingai quand même faut nazong ça perd récompense wana. Donc c'est un peu ça. Et ça, une obligation, tu es obligé, il faut que tu c'est parce que tu m'as aidé. Non. Il faut moto, il y a une volonté après ça. Ce qui a pécité, c'est que yo panjaye sango, denga zawana, nga mutu na sala yebo, nga mutu na sala yebo te. Wana zali vraiment tu es nzambete. Yangola ba tu belé, ba zolinga, ba pesa ba somba batu na mbongo pona bizali wana. Les autres dépendre quand aux salisa mutu pour muta futa en tout cas aux elote pour salaire à malamu ezala panza mais tant yo salisa mutu nzambe likolo zo mona zo compter pour aux autres like pas mutu ke na salisi po ye pa yo futanga potanga pesa yo apesi yo te salo pasité donc comprendre que nazo salise boye ata so ya salisi ngate nzambe likolo o futanga ka soko yebi ke pena na mutema none nazo bimisa mbo nazo futela mwana ndeko nanga po ye pa yo futela bana nga en tout cas tika. Bakinois va répondre na micro ya KNB alors eza nango obligation te soki lelo yo salisi mutu wana comme na position mo ya bien pour Bakinois va réagir na micro ya KNB alors eza nango obligation te soki lelo osalisi mutu wana comme na position ya malamu pour que yepe salisa donc dans la vie il faut reluka osalisa mutu pas osela retour parce que soki ozeli mutu wana asalisa au retour en tout cas ozali au mo ya malamu te Kinshasa et l'équipe partout. Totuni bakinois pona koluka koyeba soki ndeko na bino moko bateka lopango boye akende poto et que ba refoulé boko yamba ye na esengo to boko bwakisa ye bozwa réponse. Taita kodia vanalala ebisanga lelo magazine KNB to ekoswana bakinois ba ebisa biso soki lelo boteki lopango pona rotina ndeko na poto ke ndeko wana ba refoulé bo tanga roya a boko yamba ye to boko boya ye. Azamuto, sera qui est simbité à zone azute bobo que c'est. Alors le pan aussi les alliés à famille, les alliés à papa bien à maman, ils a mutinyo sauter ceux qui te teki te pesa qui passe to tia qui to sala qui projet morobo et simbité. Ceux qui simbité. Non, ngai na zobisa bande ko wana baba kisaka bango te puisque bazaki na corps bango nyonso bateka le pan. Po ezane take lunda take ko luka. Ceux qui azwa kilera ko zonga bango tu ba osepela. Mais le rôle a vite va refouler. Eza ndeko na biso akendaki na poto tekaki lupango a évoluer biso pe to bika na komi kuna ba refouler to tikali ba locataire osé loko te ça fait du monde te il faut te ba yamba e mususu za la kaya bandoki o mwana bino ke noko mo asepela te asali ga le façon que non mwana bino ya se trouver na kini
ou bien ceux qui moi ba non maltraité ma bien ou bien ba drogue bien ndenge ni azo sela wana il faut boyebela avant ko yamba mwana bino boki wa bakila ndenge balobeli bato wana alors na bino bandeko oyo bozalaka soki ndeko na bino awuti poto barefule bobwakisa ye eza malamu te parce que ntango ye mpe akei kuna ere azongi bomeka mpe kovanisa ye botuna ye barazo esali ke barefule ke na place ke ntango akoya awa bino bobanda koboya ye po ayena eloko te wana ya malamu mingi te Kinshasa eleki partout. Bolanda actualité oyo edomine semaine oyo na Facebook. Na Facebook, na début ya semaine, journée sans école, ezalaki partiellement respecté, mot d'ordre ya UDPS, à travers secrétaire général ya Sika Jean-Marc, asengaki na bana bavanda na bandaku, mais majorité présidentielle, à travers Obey Minaku, balobi que eza acte moko inacceptable. Makambo ya politique to kotisa bana te, mais clairement na ba école lokola Saint-Joseph, collège Boboto, lycée Bosangana misusu bana babandi classe sans problème. Victoire ya 4-1 entre Léopard et RDC na République centrafricaine et tikali na actualité ba Congolais belé bazalaki na fierté ya kolata ba couleur ya ba drapeau avant et après match. Paris réussi pona équipe na coach Ibenge Snell oyo ekati couranté na RTNC oyo et assura qui diffusion sans interruption. Donc Léopard et Betty RCA 4 Fimbu opération Boma voisin ezo continuer. Na Facebook mikolo yo pe na Instagram message moko ezo leka na ba photo ya noir et blanc pe au commis défi accepté. Depuis au magazine parisien ya People et salaki que 10 stars ba poster sans nu pour na stimuler ba femme ba se faire dépister na cancer du sein. Il faut que cancer de sein ils ont touché plus de 50 000 femmes chaque année. Ça, dépistage permet de détecter et soigner la maladie à temps. Yango wana Marie-Claire a s'engager pour dépistage wana eza gratuit. Challenge eza ko kanga photo en noir et blanc pe kokoma défi accepté. Monde virtuel nyonso ezui jeu soki obeti hashtag défi accepté okokuta bilongi ya batu nyonso oyo balingi kolite contre maladie wana. Tokosuki sa actu Facebook ya lelo na ba caricature oyo bache kamere azo meka ko péché dynamique na jeu 7 mais ezo simba nango te na mupandi kojo azo yebisa ye kamere wana ba gros poisson na ba commentaire mususu kamere azongeli kojo atindaki batwa pour l'honneur du Congo donc Bunda Kinshasa et l'équipe partout. Merci Nandenge Bozalaka, toujours ébélé à Kolanda Magazine Nabino. Il y a le lieu de présenter Kango Liboso, il y a PCR na commune ya Gombe. Tokutani na prochaine édition, il y a Julie Biouma Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenons forts.